na tata esemwami likolo baninga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ngeko landaka yango, Ngeko talaka yango, na Vincent Makeba. Merci Nabino Bolanda Kabiso, na chaîne Nabino Bolingara Mingi Ciel Vert TV. Votre frère en Christ, le patriarche pasteur Vincent Makela, na epota na kabola Nabino bamakam oyo ezosa la pasi na motema ezosa la pasi tant que congolais. Lelo bandoko balinga mine na yepena na casquette ya congolais na mosali ya Nzambe. Mais na ye tant que congolais mutu oyo Nzambe apesa ngai ekolo Congo po ete na dondo kana yango po ete na fana kati ekolo oyo po ete bolambu ya mboka oyo na vivaka yango. Mais malheureusement tozomona yango te. Vraiment eza pasi mingi na motema. Na pesi bongo merci na ba banso ba kolanda biso na Ciel Vert TV na kosenga na yo partager émission oyo pe bo like yango et puis bo sala troisième geste bo tia ba j'aime les cas pe partager yango ko sala bongo malamu. Na pesi bongo merci na ba baza na caméra lelo peneza le retour en force ya Josué Luanda Brown caméraman na espace Nzambe le kanoko pambola ye et sans oublier grand frère na ye l'homme valable, l'ingénieur Makela Cédric, Manantuka, Nzambe petit frère Jésus-Christ, Nzambe Aleka, na Kopamba la Bango Batuazo, ça la porte comme 565 na banda konabino. Et sans oublier, na pesimo teminge pas par ces flammes, d'Angola, Oyo Azali absent, Azamom qui a empêché, Nzambe Aleka, na Kopamba la yi. Avant tout, ma démission na biso, pour na Koloblepena Congo, tout ça la moi prière mouké, to bondeli. Nkolo Nzambe, yo oyo okela biso na kombones masia osala mutu na mutu ne kolo na ye mutu na mboka na ye yo oyo sepelisa ki yo biso tozala ba congolais kasi Nzambe o tozomwa na mboka oyo ekomi kosala mawa kokambwisa biso pe kobangisa biso toza komituna soko vraiment solo Congo ezalaka mboka oyo Nzambe yo osala po ete bato bavandaka na kati yango na nkolo natiki émission na maboko na yo bato bakola na Nzambe ba comprendre likanisi oyo tina motema na ngai pona partager ngona bana na yo po ete mboka na biso atale lote kasi lobi ebonga po ete to sepela lokola ba peuple mosusu yango na commission na pamboli yo na tombolo likolo ya ba komboni so na mboka oyo pe na tomboli yo likolo mboka oyo Jean Kembolo kuma sanzoli na komboni smasia mwana Nzambe na bomoy na sengi pe na bondeli bongo amen. Merci bongo bandeko balingami nabi lelo na yeli bongo Congo parce que trop c'est trop na mboka na biso likambu ya malonga ezalité toyebete bandeko balingami ndeko moko aza abe asala kanze moko popo botaki tembe popo zamba ezangi nyama te mai ezangi bisite kasi tozali kolia te pona nini botaki tembe na Nzambe bien aimé dans le Seigneur mboka na biso soki na ye kolobela mboka parce que même ngai moko nazo comprendre te est-ce que mboka oyo Nzambe asala ngo pote bato bavandaka tote Nzambe apesa mboka na biso ona ba peuple congolais tote bandeko pasi eleki pasi na mboka oyo eleki même na mboka bandoki est-ce que bakena kolokaka batu pasi ezalaka boyete bazaka na facilité pe bakamususu bazalaka na ba droit ya kozwa ba makamususu facilement mais na mboka na biso tout est difficile nyonso eza passe par preuve awa tozoloba awa courant ezate na reso na vandinier boko makela groupe courant ekomi luxe na mboka oyo na kosanga na ba concessionnaire quel mutema mabe baza na yango courant ezozala te me bandeko
mulunge ekomi na mboka oyo donc tokomi ko vivre na 2000 felo na mboka oyo biso nyonso banzu tokomi na babuyi soki mpo na soni te nakembe mikolongola chemise botala banzoto nyonso komi tache pasi eleki na mboka courant eza te mai eza te bandeko tokosuka ndenge nini mulungi mpe ngai oyo quel mutema mabe bato bazo diriger so baza na yango quel mutema mabe est-ce que courant penza eza eloko ya luxe biso toza na barrage awa ya Inga toza na barrage mususu ya zongo ya mso mike koloba te mais courant eza kozala te parce que bato baza na bana mike na bandako na bango bazo suka wapi à part courant mai eza kozala te mai ekomi luxe mais toza na bakonzi batia bona régie des eaux wana mpona ko régulariser bamakambo ya mai bandeko tokosuka wapi na mboka oyo tokosuka wapi transport koloba kutu te ekomi casse-tête mpona ko déplacer à part no transport passe bandeko balingami embouteillage ekomi awa na ba niveau moko oyo na ko expliquer bino yango te bato bayebi Kinshasa obotama na Kinshasa pova na Kinshasa okola na Kinshasa ata okoma diaspora me bandeko na koyebisa yo soko na mboko eza pasi kolongwa kaka na Kasavubu po koma na commune ya Kinshasa eza ba commune Kangama me bandeko oyi ko saba 2 heures du temps soko po kebite 2 heures teza muke po na embouteillage bandeko pasi ekomi na mboka oyo ya kosakana te wana nalobeli ka makambo mike na kona na makambo minene te siko so tokoti na makambo ya kolia chaque jour biloko eza komata na lolenge ya kosakana te moko so madame nanga ake na Gambela namoni mwasi awumeli dans les opérations mbote en passant mon œuvre d'art bandeko nga naza écoute un peu mécontent pas na silikaka te la colère ezali c'est diabolique mais nazaki mécontent parce que awumelaki mingi mwasi azongi na tunie mama bono omeli boyabi papa tika nazomona eloko ya kosomba te mais akende kame na mbongo ezaki mwa mingi makuti biloko asombaka wana bamswe mati double bamswe mati triple fois bandeko toko vivre ndengeni na mboka oyo pasi eleki na esengo kozala na mboka oyo eza lisusu te na esengo koloba kenga nazali congolais eza lisusu te bandeko balingami na domaine ya kolia pasi savon oyo mpona kosomba yango ekomi problème kosomba savon kosokola ekomi problème kolia ekomi pasi bandeko tokosuka wapi tokende wapi tokima wapi nzambe apesi so mboka oyo Congo est-ce que bapeuple nyonso tu oyo bavandi na bamboka mosusu balelaka ndenge biso twakolela eza mawa mingi kolo Yesu nzambe osala biso tozala bakongolais nkolo toza kobelela yo kitayaka kobikisa mboka Congo sela biso ngolu un jour pe bakongolais toseka nanu tovanda malamu lokola nde bato mosusu bavanda na bamboka na bango mboka oyo ekomi ondire toboma soki nani ondire mboka ekomi na botutu na niveau moko osakana te mboka ekomi na malédiction na niveau kosakana te bien aimé naloba su ndenge nini po na biso basali ya nzambe à part ba prière nebi te so tokosala su ndenge nini po mayele ebandi meme kosila biso tokoti na niveau ya sécurité insécurité eza totale na mboka oyo insécurité basase insécurité bakuluna toke pe plus loin insécurité lisusu
ya bato kota musala ya kokengela biso ba policier ba soldat ba ose sécurité na mboka ko sakana te bandeko awa nazo sala émission oyo et tu koleka 2-3 jours awa mama moko ba bomie na mwana na ye ya mwasi ba bomie na mwana na ye aza pepe na 25 ans 26 ans pona nini mwana oyo tellement na porte lopango na bango ba policier bazoleka bakangi ba botolier appareil na ye bien aimé eleka na commune songo moko songolo musika pe na commune ngate bande ko balingami eza pasi tant ba botoli appareil mwana badi ko na appareil lokola zeka zeka pepeme na ndako na bango mama na ya bimi abandi ko akolanda policier wana azongsela mwana ya appareil miti fini mwana oya salaki kamata beta mama masasi beta mwana na masasi awa tozola baboye bazala morgue mama na mwana bazala morgue siko ba kontra biso bazo sala nini bien aimé ki musala ki policier ya ponaki ba civil bato batinda ki ete aponaki yango na motema ne mobimba siko bilanga na ye e komba civil bandeko Nelson Mbalaminke ngapela zwa grâce à ko voyager bamboko nga na kenda na tikala ko mona ba policier te na tikala ko mona ba soldat te et ça ba boka te quelle malchance na mboka na biso yo lelo malamu kutana kutukuna kuluna ke okutana policier do bakomi plus que bakuluna bandeko oyo mboka ya ndenge nini toloba nini tosala nini bandeko eza pasi soko moninga na leki neko sala émission pour la mboka trop c'est trop transport passe courant passe mai passe kolia passe kolala passe bandeko tosala nini. Est-ce que Kobota ma Congolais et ça malédiction Kobota ma Congolais et ça les babes tu es anime ba konzila bisopé ba ça été fort mon côté pour que c'est développé Moussa baka ko ibaka ba million Mutazo azozwa 450 millions ya yemoko Mutazo ko 15 millions ya yemoko mais peuple ça ko croupir na misère na ba pasi bandeko nazala mwana azako tanga Caleb akomi na 6e bambongo boni ezobima lelo akei papa basengi boy lobe akei papa basengi boy lobe kuna akei papa basengi boy me bandeko tokosuka wapi na mboka na biso Congo transport ekomi luxe parce que tanu ya kofuta transport na distance oyo zo sala est-ce que yo wuti est-ce que zo kende eye banité bande ko to suka wapi pasi eleki na mboka nazo sala émission oyo na pasi na mboka na pasi na motema pardon pasi eleki ba kontina biso o ba sakade se on diriger biso est-ce que makambo bazomona ngote bazomona na bango ango mbe bandeko basaka bazwaka ba poste pe bazana ba poste pona bolamu mboka te pona bolamu na bango na ba famille na bango na ba connaissance na bango bango nde batwaza ko mvama bango nde batwaza ko dondwa bango nde batwaza de sengo me biso ba oyo toza na passe tozomona passe lelo soko na Congo okomona mwana mwasa soba na mobulu avant même l'âge ya kosala mobulu na Congo bomonaki mwana sana mineur mais basacha ko bali ça y est basacha ko pese mobali pona nini ba parents bazwa ko supporter bana te
tosala nosalaka te ndenge moko. Un paiement ezali total na mboka na biso. Bato azosala mais bazofutama te. L'État azosala te effort moko te mpona kofuta batravailleur. Et puis il faut boyeba ke na mboka na biso sur 100% ya ba peuple 85% baza ba chômeur. 15% ou 10% ne bato basalaka. Et puis bato bazosala baza to moko ya muke. Mais kofuta bazofuta pe bango te. Ba basalaka na ba privé. Ba salaire balonga ezali te. Mutu azosala pendant un mois mais bazofuta $40. Bazofuta $50. Mais bandeko na mboka la sonda ka $50 ezalaka te. Studio ya pamba e bane ba 80%. Na binde komoko ensemble à l'église en tout cas soit studio surtout en tout cas soit eza $90. Mais on a garanti bazo senga ye garantie à 10 mois 8 mois. Or na mboka na biso ba lo ba gete bandaka foot là il faut et ce que ça va la garantie à 3 mois. Mais ça la bagate mboka nini oyo ezangi mibeko mboka nini etambolaka koleka na désordre koleka même mboka banyama na nabaki même na mboka bandoki basufraka boyete même na mboka bandoki est-ce que bakendaka basaka ba réunion na bango basufraka ndenge congolais sufraka te pas c'est l'équipe bandeko balingami lelo oyo bato basungami bandeko na biso pe bato bazala kata Congo eza bandeko bazaba ba diaspora bamoni passe rotina ba code awa kuna pe crise bandi kokota na Europe angu toko suka boni do toko kufa biso nyonso mboke ezalaka malamu ba peuple bazo vivre na ba continuer bango ensemble moya biso ne ba continuer bazo vivre ba peuple bazo kufa na ba kioko la fois passée ba terrain nyonso komi ba cimetière pona kokunda batu kende na ba morgue omona botuya bibembe ezala ba morgue banyama ko to kufa boyete mais batu nde bazo kufa mais je sais la ba konti et l'autre côté beaucoup fa na masasi beaucoup fa na nzala beaucoup fa na ba enlèvement beaucoup fa na ba guerre oyo mboka ya ndenge nini Congo mboka na ngai to sala nini pour la mboka oyo bien aimé mboka ke mikolete koleka ba bombarder lisusu bato bakimaki bitumba na mboka moko songolo bake ko se réfugier même na mboka na bango moko na Goma mais ba bombarder bango e bela ba fa ba kufi bana basi ba kufi bana bana ba kufi bana mike ba innocent ba kufi oyo mboka ya ndenge nini kobota ba congolais ezali sumu mboka mobimba ezipama kaka na ba makila batu milima butuka kezolela pona mboka oyo mboka ekotambola malamu ndenge nini makila balumumba ya bakasavubwe ya basimoki mbangwe ya ba mpolo ya ba kipa vita ya batu minene bakenda oyo sangala kimi matambo ke futa bango ba futa ka pe ba famille na bango te ba ama bato za kolela bien aimé oyo mboka ndenge nini na kozabala molai te menengi na lobelo ko moko omoni mboka na biso eza mboka makila ba assassinat eza mboka makila ba ama bato za kolela mboka comme na botutu mboka comme na libabe il faut bato baza ko diriger biso ba se repentir talaka na ba konza ndenge bazo kanga bato ko assassiner bato mboka bobimba basala constitution mais ba respecter yango te bato bazo buka na constitution yango ezala bango bakonzi po basala yango po na peuple te basala yango po na bango moko constitution ezali taillée par mesure pour protéger bango moko pourtant basala yango balobaka elekaka na référendum
oh ba peuple bato ba voter yango ngai depuis constitution salama est-ce que ngai na voter na biku te sika to basala yango basango soki na Sainte City soki wapi na mboko to bapaya ezo concerner ngai na nini mais tande bazo buka yango bango moko bazo respecter yango te bato bafutamaka te bana classe batangaka malamu te na ba famille tozolia malamu te ba divorce ekomi awa nazoloba boye ndeko nanga moko yena mwasi ne botiko kabwana baboyeni te me moya kofuta ndeko eza te ndeko bandi kolanda commune mwasi azongi pa na bango mpona nini bamoye eza te c'est grave bakonzi na biso tobanga nzambe mpe to respecte constitution oyo bino moko bato bosala yango eza peuple te bino moko talaka na mboka mobimba bayi kokanga moto azala bahumilité mais bakangi ye arbitrairement mpe batie na makala batie na prison mais azala bahumilité oyo lete epesa ye marki mokeba aza wapi bien aimé Chéribe akufa baboma ye ti lelo de to malamu e monana te seul soit malamu e pesa mate ti lelo famille baza kolela ndeni mboke kozala beni et puis muto sala ba humilité azaki ministre azaki député national babomeka lokola tabaka boye lokola sosoka kaboye e bongo biso to pamba bazoko lokola fourmi mboka mobaka milima batukolelaka makila batukolelaka est-ce que boyebiteka makila ya batu ya mutu egangaka soki Abel azaki ye moko mais makila neza ko réclamer vengeance et pas ya nzambe et boko ba makila bato mingi oyo bakufi injustement bakangami injustement ba amina bona makila na bango e banda kolela te je suis limbisanga pardon pesanga ta 5 minutes mamna zo beza très important koboma ezala basala nzambe sur na mboka na biso oyo bakufa balwa moko mystérieuse oyo basubstitution oyo bapoisonné ye oyo basali ye boye Coutinho lelo ce grand monsieur ce grand homme oyo azalaki ndenge ya mosala kaka koteya mpona bato babongola mitema bato batika mabe arme ezalaki kaka bible oyemaka basala ye na mboka oyo bakangaka mpo aloba sauvo le Congo soki toabi sauvo le Congo eza mabe eza wapi Congo ebika soki Congo eza sauve na ngai na mokonzi wana toza bakongolais eza mabe toza malamu moto azolobaka makambo malamu mpo mboka ebika bakanga ye batia na makala Coutinho ba inapte est-ce que nzambe nasepela baêtre spirituel na ye to baange na ye oyo basalaka na juridiction na ye spirituellement basepela tala ndenge mboka ezokota na botutu moto akozwa pension de compte final akozwa te kobotola bamapango ya bato nokaki mikolo toko le calon valable bazobotola lopango ya ngwanda oyo atikela bana na ye mais moto asala mosala monene na mboka oyo azaki moto ya sete me moto ya likolo mais lopango ya bana babotoli basituation bongo eza ebele bien aimé mboka na biso ekoti na kati ya malchance ekoti na kati ya botutu ata pasi yango elekaka me ya mboka eleki mboka moso olobi likambo malamu bakomi kokano baboma yo oyo mboka ndenge nini tomonaka na bamboka mosusu liberté expression mabe nde kofinga bato me ndenge nazoloba boye mabe nange eza wapi me ezala bato mosusu ye mpe fa kufa bakanga ye ntango bazokanga moto wana aza père de famille bana na mike bazolela mwasi nazolela estce mboka ezozala beni ntango bazoboma motu wana famille ekomi na kanda ya mboka makila motu wana ezolela estce mboka ekozala beni Bible le Bible. Ce qui pays est dirigé na ba juste. Ba peuple ba kozande sengo. Mais ceux qui ba méchant de bazo diriger mboka. Ba peuple ba zana kolela
Pe mboka ekozana toujours na malédiction. Sikoyo, bato bazo diriger biso. Baza bato malamu, to baza bato mabe. Est-ce que baza bato babongi na ba poste wana tote? Tala ba mboka bato mususu. Ezaka na Afrique le na mboka na biso, tande baza ko se développer. Tande baza ko avancer. Mais biso to zongi kutu na sima kolekata na taille ba Belge. Na tanto yi coloniser. Bien aimé na comme na ngana suka. Bible biso na mkana proverbe. Je crois que c'est 21 verset 12. Proverbe 21 12 wotala ngo. Balobi boye. Mutu mabe akozala na convoitise na ndako ya ba méchant. Non, un méchant ako convoitiser ndako ya batu malamu. Mais mutu malamu ako convoitiser ndako ya méchanté. Parce que ndako neko za la béni, mais ndako ya méchant ekozala na malédiction. Ce que total est-ce que Congo ça la kola ndako oyo nzamba pesa biso. Pourquoi kala mabezo na Congo? C'est clair, c'est la Bible. Parce que ça na batu mabende bazo diriger biso. To convoitisa poto. Mais to ko sala makambo te to mona kana bamboka wana. Si ba conception ba kena ba France, ba kena ba Nigeria, ba kena ba Afrique du Sud. Mboka na biso ezala bomengo koleka bamboka wana. Mais pas de ba makambo wana pa na so basala kango te. Pas de basala kango te. Na bamboka biso liberté expression zalaka. Mutazo lo ba pera ba posa na ye. Mais ba siko lo kanga yete. Nebi na mboka moko ndeko moka gifla ki meme. Président ezaboye. Apesi président bata, muto ba bomai. Bakangaye. Serge Welo, oto ko kufa kala mingi te awa. Na mboka moko songolo kuna na mboka bapaya. Abamba Kagame sapatu. Serge Welo, azabla sabando sapata bamba Kagame. Mais bakangaka yete. Mais mboka so l'homme valable. Josué, soko zolo bakaka boyi. Hey, lobi mwasi na yo otika moso na bana. Mais tokolo bakaka. Bino bobo makaka. Bokanga kaka. Popo za bebende. Boza mabanga, même mabanga parce que likambute. Boza la ba famille te, boza la ba cité, boza la ba naté. Likambute. Boye bake mabe e botaka mabe. Oyo mutalonaka. Yango abukaka. Na lobi pona Congo. Nzambe sala Congo grâce. Biso so mbongo, toyiba bambongo l'état te. Ngat bana bota makutu. Na beska mbongo ngadi ya mesalak. Ya ora ngozalak. Ya bakobete zalak. Na bundaka na musala nga nzambe kaka mukyoyo na lesaka mwasi na bana na ngai. So na bipo na Congo pour trop c'est trop. Souffrance c'est qui? Pas c'est qui. Biso so comme na ba malade de estomac. To comme na ba malade ba secret. Ba rein. Et baby pour bien que to so lia régime alimentaire za malamu te. Mais quand tu connais pas ça, bah tu connais pas dépôt pharmaceutique. Sur combien wana? Pas besoin de ba qui ça mabe, ou ils ont bon mabatu, ils ont bloqué ba tomare, ils ont bloqué ba tomare prostate, ba nini. Contrôle la malonga na mboka sommet pour la bloc Golia, pour la bakisi, et ça la raté. Tu peux vivre ndenge nini? Ah Congo mboka na ngai. Na comme na suka. Ce qui m'a bien suyo. Tout se répartir. Tout ça là pour na Congo. Parce que mutuna mboka. Mutunde mutasala ka pour mboka et ça la développer. Mboka ça la raté pour mutasala la développer. Ndako na osala émission zanda kuna ngai. Ngai na mos na ngambo to bongisa ngo pour comme na niveau ngai to ligi. Soto tiki yango o mona ekobota ba bintie kwa wa ba renye ba ko yawa matite ko bima awa. Il faut biso de to bongisa Congo que Congo bongisa biso. Vraiment on a lobaki zaki tellement profond. Na ko pesa bato bamboto te na pesa kaka na pamboli kaka mboka Congo. Nzamba longolo la biso bato no sto mabe na mboka Congo. Surtout bato basala ka pote Congo et kende liboso te Congo ezindaka kaka. Nzamba mona bango babunda na nzambe pe nzamba pesa so bato malamu pour que Congo ait se développer tika nzambe ale kana ko pambola bino
c'est votre bien-aimé, le pasteur, le patriarche, Vincent Makela, Oyate Marabino, Perlinga Congo Koleka. Merci à l'homme valable. Merci à Josué Luanda. Merci à Exaucé. Nzamba le kanoko pambo labino. Merci à Libota Nangai. Pe merci à Bana Swazana na Mikili ya Poto, na États-Unis, na Europe, na Zine Océanie. Vraiment na lobby du Congo na pesa mno bambote ko tanga ba comme na mno zalité. Kolo ale kanoko pambo labino Congo. Tokolonga. 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 Et le monde est Masia. Merci. Pour être yo oyo bandaki nangai, osuki nangai, bato mingi ba yo ki malobe bimina monoka mosali na yo. Nzambe na sali émission pour na plaisir te, pour matina simba maki na molimo na yo, pour na loba na tina Congo. Tika te bato ba kolanda ngo kolo, opesa bango makasi ya ko partager, ya ko aimer, pe nzambe ya ko s'abonner na chaîne oyo. La chaîne Oyo Ezali Kolobela na tina etali bokonzi na yo Pambola Congo Pambola banu so malamu bazana kati ya Congo pe nzambe miso na ye mona bato mabe loboko ne simba bango po ekitisa bango na kombo na Yesu na sengi pe na bondeli bongo amen tokomi na suka pona lelo nzamba pambola bino nde tokutani mbala sima merci. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe mongani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ciel ouvert, ciel ouvert,